bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yesu que tu dois kumvimbe Yesu olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Dieu vous bénisse beaucoup pendant le monde entier. Et je dépend de R bino besoin babiso na kati ya banda kuna bino. Merci ba o bazana na biso na ba téléphone. Merci ba na biso na ba télévision. Merci na ba o bazape ko s'abonner na kati ya chaîne biso to na CTV. Nzambe ya lola a pambola bino ebele neto baki 2021 ezaka Yesu na Yesu nde mutazali ko mata. Mais 2021 oyo to ibisaki batoke tu as besoin de mutu mbinzo pour comme ali peka peka mais to boy système à mutu za caméléon pour caméléon ta changer couleur aga caméléon to boy mutu za nyoka ata longoli pozo za ka nyoka tu as besoin changer bongwama olongwa mbinzo comme ali peka peka po nzambe na biso a kopambola ebele. Merci beaucoup, je crois les lots na cadre na biso par la grâce de Dieu tozali na basangwa malamu akopé sabino. Les lots naza recépé la makasi parce que ça fait un bail avec beaucoup d'années et na moni susu oyo bazeli ko ba icône na kati évangile ya mboka na biso Congo. Je crois to ba fungula to komona ye et to appelle na surprise moko ya une servante de l'Éternel oyo auti wapi na nebo benga 4 saisons to ani a na kati ya Congo précisément na kati ya Kinshasa. Je crois collaboration to complicité avec mon caméraman azo fungula aux allez plateau tout le monde a bané tous en amont na kati plateau na biso na journée ya lelo. OK. Merci beaucoup. Je crois plateau za dia ko fungama le quoi to mi balé c'est le privilège pour donc et pas ya maman. Shalom maman. Shalom papa. Boni. Ça va par la grâce de Dieu. Tout joyeux nous comprendre les amis. Nous allons à joyeuse. Depuis na botama. OK. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ah, ok, merci. Nous allons pas me les noms. Pasteur Marie-Claire. Pasteur Marie-Claire. Komolanga. Marie-Claire Tumba, la manne cachée. La manne cachée. Les lois obéngana Abigail. Oh, la manne cachée. Les lois Abigail. La manne cachée. La manne cachée, Zali Kombo. Nzamba pesa kinga l'air va consacranga. Depuis consacration nanga donc disons comme on a échangé des arts prophétiques MC et Marie-Claire Tumba en même temps ils M on les a la manne C ils allaient caché donc on a gardé toujours MC donc la manne cachée et ça lui MC Marie-Claire. OK, merci beaucoup. Donc tous na pasteur Marie-Claire la manne cachée les lois Abigail Abigail tourner pourquoi les lois Abigail pour que les élagité et comme nini ba pasteur soit comme boy autant ba consacrer nga tant na zoki baptême ko la pesinga kombo asika ma passe elongwe comme maquiller comment se maquiller c'est on a longwe comme Israël donc tozoye baté changement ba kombo na habiter le pourquoi toye bango parce que toza à la personne au hasard bien habilité pour expliquer biso comment na malamu et nanga mobali c'est vraiment na bingi koko. Donc il n'a bien Pépé. Pépé il ou Kambate hein. Pépé à Mamanzambe. Oh Pépé il ou Kambate. Pépé Mamanzambe. Shalom papa. Shalom papa. Ok merci. Bon nuit papa. Oui nous a bien na sepeli la présence d'Abilo. Nous boye côté la biso na katisiko yo. Pendant que solo là makambo yo. Ando ba yoka. Donc tout le monde a Abilo. Merci beaucoup les noms et parce que Figaro pena même à Sonic Afuta et Biango, ba grand et belé, il y a qui chasse ba ebi Figaro très bien. Maintenant on a aussi présenté aux habits. Ba ben rabiso les 4 messagers de Mbinza.
Bongo les 4 messagers de Mbinza, babenga biso ba musée, ba mususu babenga apôtre, tout ce que les gens veulent. Mais on a essayé de babenga musée Dani, ça va bien. Alors voilà, tout ça on a pour nous. Ok. Merci beaucoup. Je crois que tout ça na bassin en Zambé. Autre baza de part et d'autres bazali awa donc ils n'ont pas la maman Anna Kalamba ici Kazali la saveur de l'Éternel, ils n'ont pas papa Carlos Kalamba il est pasteur et bana nyo église ya Mema nzamba pambola bino nzamba pambola maman Mimi Sabaot na ngao makasi nzamba pambola pasteur Emma Christ en Christ Katalai joyeux anniversaire encore. Merci. Merci beaucoup. Tozana na petit frère na yo. Abioto yo nem to tricha na ngongo na mamioso. Tozawa. Merci beaucoup na sima caméra na moni Francis le noble ainsi que na moni grande dame Ngalula wa bangalula. Nzamba pambola yo. Merci. Maman Marie-Claire Tumba. Pasteur. Ozalaki moi si ya papa patriarche Tambochichi parce que Azaï sauté. Quels sont de bons souvenirs aux gardés pour na papa Bananayo Azaï Sounabisoté? Ouais. Paix à son âme. Bah souvenir est tellement belé. Et c'est belé na ebi souvenir on a encore le bakara que souvenir ya malamu qui a renda kinga heureuse. Ouais. J'étais une femme la plus heureuse du monde. Ok. Ok. Nana baka juste que et toza awa donc Musée Dani c'est l'un des parrains au basimba ki libala. Moi naza toujours reconnaissante malgré que son mari n'est plus mais elle est toujours là attachée na parrain na ye. Et sango ya liwa ya patriarche Tambochichi tango c'était ils avaient une histoire biso yo zaki libane surtout zaki to zaina mama Georgette Tumba oyoba ndoina yo ba bengi couple buloba zaki wana na été sur télé émission na zaina bango merci beaucoup na zaki na papa Joseph to zanga tuka ezaki malamu et alilaki et par rapport ba sangwana na bengaki ya Josine Zita yepe azaki vraiment touché na bengi Moïse Matuta azaki touché et moi bato belé oyo nga na ndenge nanga ils ont ndenge nini pour les patriarches lelo toza suna été moi briefing moka moké parce que toza pena na ngote mais lokola yoye tozo profiter nango bon et là on a quoi bisa bato ba lelo ke patriarche azaki en bonne santé. En bonne santé, malgré il était diabétique déjà. Vous voyez bien ça, la AVC, il y a quelques années, avant même le mariage de Nabiso, à Salaka AVC, avec diabétique, mais il était bien. Donc, diabétique en Europe, c'est rien. Et ça, pourquoi la maladie normale, puisqu'ils ont un traitement à qui bien en bonne santé. Donc, l'IWA est brisque, ils ont un cas ensemble. Et brusque jusque dernier jour tous à Kinaye puisqu'il y a la mingi entre France et Belgique puisque vous voyez que Belgique il y a un à Belgique donc que ce soit le traitement ma camion sur la Belgique puisque soit en France il faut coûter en France tous à la il y a un à Belgique n'a pas un en France voilà alors l'air à yokin au moins bien té comme on a conseillé qui est kozwa traitement kuna puisque awa ekocoûter biso cher oyo tobebisa bambongo awa donc kuna eza nango gratuit na mikanda nde kokendakendaki avant même kutu akende 2 jours avant tosololaki na baparrain na biso tosololi biso nyonso ensemble tozalaki biso nyonso ensemble au téléphone tosololi très bien donc il était bien azalaki malade te bon malade ebrisque ezwi ils ont été prière pour les gens qui pour abika ils ont kamuka na nzambe parce que ils ont pour la prière abela qui quelques jours on peut dire et puis bah côté ce qui est dans coma directement donc ils ont prière pour les gens parce qu'il y avait des chaînes de prière en France il y avait des chaînes de prière partout
mais bon nzamba sali oya sali akokisi mokano na ye. Ça fait combien de temps au vivre naïf? Bon, rencontre nous na ezaki non ndeni. Moi ka mukuse. Bon, biso mibale donc toza bana ya molimo ya papa Coutinho Fernando. Biso sotokoli na kati ya armée de victoire. Et nga naza Moi depuis kin hein? Depuis kin. Depuis kin. Nga inde na longwa kin kala. Nga na longwa kin depuis 89. Bango batikalaki. Et nga na komaki na nga na France. Voilà. Après il y a Angola, après il y a une église armée de victoire Belgique, il y a une Mutabandango. OK. Oui, en tant qu'ancien. Pour ancien, ça quelque chose de quoi pasteur. Oui, déjà pasteur. Il y a Mutabanda qui église, il y a armée de victoire Belgique. Après à Europé Salobino, il y a un musicien préféré ça beaucoup plus dans la musique. Alors à le babacha papa Coutinho yo consacré nani mama Fifi Kisombe yende mutazati lelo pasteur et armée de victoire na Belgique. Voilà un peu. Bon. Donc il était entre la Belgique et la France. Donc depuis 89 ni boyeba na ye. Depuis des années toyeba tozaki bisomba ye na biso tozaba na ya Coutinho. Entre femmes et mari comment? Non, tozaki comme frères et sœurs. Frères et sœurs. Ouais, frères et sœurs. Oli bakongo ya frères et sœurs. Bala yeko commandé na mikili awati. Na mikila poto. Awazaki na vina ye mususu, azaki pe na mwasi, o abota na epe bana. Bana ne baza na Belgique, azana Nice, azana Belgique et puis moko azali awa Jürgen. Azana bota ni bana mibale. Bino ne boboti kombe bana. Bino mbali na boboti. Tozana bana oya adopta. Oya adopta. Voilà, ces enfants adoptifs. Gloire à Jésus. OK. Sikoyo tango papa akufi akei tango yoka sango wana parce que naibi un jour papa Katalai na osolena ya téléphone bazolonga na ba ike bali butu bazoya ba utinga image no fa na sozolela nazali nango. OK. Ngaza direct. Ngaza na kini menana na mameso na poto. Ozolela en tout cas ça la biso pena moi pas mais et tiga te le comme zo pas nzambe ye tapesi yepe moto azu yango. OK, merci beaucoup. Na habité et là on ni bato aime soit des fois bazo les capé na choc yo zari nango mais le nzamba faire remonter. Nzamba d'abord ça va pas mbola parce que c'est pas facile hein. Il faut avoir une servante de l'état pour se tenir non nzalelo. Na ngota caméra mais pour ça conseil et parce que kufa papa tambochichi bato baloba qui vraiment mo ebelé. Mais maintenant yondo oza awa na ngi o citer comment mututé peut on a besoin de citer comment mututé juste ces conseils et ça la bien makasi. Bon conseil na kopesa lelo justement na makabalo baka soki muto opesa conseil nzamba permettre ka likambo pour que obanda kopesa conseil na bato so likambo ezio lelo koloba te pourquoi moi nzamba yebi pourquoi a permettre likambo wana ozomona. Donc lelo nzamba permettre que na ça l'association les Abigail on a essayé no lelo benganga Abigail. Pourquoi? Parce que na passé na ba étape ya o naza ko ça ela lelo. Tu vois, na passé na étape il y a des enfants abandonnés comme on dit Jésus-Christ est le père des orphelins. Na passé par là parce que je suis orpheline de père et de mère. Jésus-Christ est le père des enfants abandonnés. Donc je suis passé par là. Donc nakoyebisa maman moko nakoyebisa elenge moko avec des larmes aux yeux. Maman se tenir s'il te plaît. Nanyo eloko ya nezo matawana olubango donc comme kepe ko surmonter loko wana et ozala bien makasi. Na ebi za passe. Que ba o bazo vivre na passe. Ceux qui n'ont pas l'association pour les veuves, puisque je suis servante de Dieu, nous avons la banakala. Azoïb, ça va servante, des serviteurs qui m'ont appelé, que nous avons il faut s'occuper de ma maman. Dans sali l'église, dans sali action belé à ma maman, mais c'était toujours pas ça. Et je comprenais pas pourquoi. Et nous avons dit que à permettre que Léona à la veuve. Et jour bazo bonde la pour nanga pour battre les misanga
Donc parmi les pasteurs qui étaient là, que je salue Nzamba Pambola Bango, c'était pasteur Lozolo, pasteur Emma Katalai, pasteur c'était pasteur Clément, excusez-moi. Alors, quand il priait pour moi, donc Ezaki le quoi prophétie. Ezaki na maman Rema Sabaot, la prophétesse, donc ma prophétie bima kibeli pendant que bazote le misanga. Alors, Saint-Esprit est saisi ça qui pasteur Emma, alobi nanga ki oza Abigail. Telema. Ça il ensemble na. Alors à partir de wanande na yoki loko moko fondire nzambe siko fongolinga misu. Na bi voilà prophétie yango yango eloko nzamba lingaki vraiment na sala yango c'est à partir de l'année nzambe a komisinga Abigail. Alors on a lobby na sali association les Abigail. Donc sur les kamboye li yokumisa nzambe oyebite na sima likabwana eloko ni nzamba préparé. Yo jeune fille ozo boko la bana peut-être mobali ya sundoli ozana bana yo moko kobanga te parce que Jésus-Christ qui est le père des enfants abandonnés yé moko akozwa en charge. Ya ondetina ya association o na sali puisque je suis passé par là. Donc ozo boko la bana yo moko. Et sur tali la plupart même dans le monde sur landi ba président de la République ba ministre lelo sur tali mix ce sont des enfants qui sont abandonnés. Ya on a koyebisa yo jeune fille oyo ba abandonné bana batiki yo moko kobanga te parce que Yesu azali ako soutenir yo puisque bana wana ba kotika la kosala ba shege te po mingi yo baza ba shege to mona ba musuba comme ba ministre lelo. Donc c'est ça que j'appelle le père des enfants abandonnés, c'est lui que moi je l'appelle il est la voix des sans voix. Azali la voix des sans voix. Muto ba moni eloko pamba ye wana nzamba tombolaka. Po boko kamwa boko tuno lobi o bino bozo moni incapable mais nzamba zo moni asa capable. Yo zo bana sala ba étude te mais nzamba zo moni belé kati na yo. Poso totali David a comment qui roi David peut éviter classe nini à salaka. Et moi je peux dire que David azalaki l'enfant abandonné. Vous comprenez parce que ba oyo bazalaki ba enfant légitime na kati ya ndako bango nde o bazalaki wana mais nzamba bazalaki na besoin na bango te. Nzamba bazalaki na besoin oyo ba abandonnaki na zamba. Ya on a eu sa jeune fille moko ko banga te ko se décourager te. Donc vraiment association na ça les apona yo ko yo kanga. Les Abigail, c'est pour tout le monde, pour toutes les mamans, ba veuve, ba jeune fille mère, ba o ba boti, ba zanelo kwa rosalate. Donc mettons tous ensemble, yo maman ozo kanga, oyo moni peut-être ozana bozuna yo ebele ono ko sala ngote, bano bazote ngana balabala, o ba obenga lelo ba shege, ezali bano lemsu ba parana bango ba kufa, ba komi lelo ba ndoki pourquoi puisque azana moto, o a s'occuper na été. Yangana lelo ba koma ka bandoki. Au mona bano yo bazaki bana ya maman na bango akufa nous on est passé par là bana wana bazaka bana bango krande bazaka bana mabe oh eloko babosa na kanzamba tombola kaka bana wana c'est ça ya onde na yebo yebisa mwana mwasi moko lelo ko se décourager te lelo nazo identité o ba oloba ya veuve na kana ki antiki un jour ba ko benga un peu veuve donc avenir na yo yebi on te 40 ans bende moto yebi batu ba kokolo bana bango ngana tala kati poso bazolo batu wana lenga na pressure na lobaka ke ko tala ler bazolo bana yo ba commission star po ba bambara libanga ka na manga côté soki muto azokipe yo te ça veut dire que oza na eloko te alors soko muto a commission lokola rival na ye ça veut dire que oza na quelque chose e bandoki balandaka pe ka muto aza na étoile bakolanda yo te mais bazotalo eza kati na yo d'où ozala toujours combattre. Donc c'est ça. Alors bao bakoloba na bango mais bakozala toujours sima na yo po komona moko ta wa kotelema devant yo po aloba na en face akokati akoloba te bakozala kaka toujours sima. Alors yo continuer marche na yo continuer onzamba chekati na yo jeune fille telema puisque mabala ya lelo mibali ya lelo soko boyebi te mibali ya lelo bakoma kotala mingi basi oyo basala quelque chose soki ozelaka eza ntango bamama na biso te bamama baza kozala bavandi na ndako bazozela papa yana
non mais mabala ya lelo eza bongo te ata mobali aza ministre ozomona mwasi mpe azokende bureau ou alors azosalaka banzela na ya bashimi banini pourquoi mpona kose complete c'est ça okobana meme ata na nguba ya pamba même kokanga suki ya pamba yebaka yo okoréussir toujours pourquoi nzambe akozala na yo puisque il est le père des enfants abandonnés il est le mari de veuve yo oza veuve lelo neti nga na koloba lelo mobali na nga eza jésus christ puisque ene moto apesi nga identité ya veuve nazokonte na ye et puis akolinga mpe nazanga eloko te mpo ende moto apesi nga identité wana na baka nyonso elekaka na mokili na nzela na biso eza oyo nzambe apreparaki déjà eza destin nzambe aza preparaki et puis oyo nzambe aprepare mutu moko ta oko empêche yango ozala nani okoya koloba meme maloba ya mabe ekozala nango ni leçons effet pourquoi puisque eza na impact te mpo nzambe asa preparaki déjà oyo apreparaki mpo na yo yango nde ekosalama moto ya mokili jamais okoya kokanga. Merci beaucoup, merci, merci en tout cas. Toyoki nzambe apambola mama MC. To revenir na kombwana pourquoi la manne cachée et pourquoi Bigaï to revenir yango. Na baluki pas papa et pas papa na biso donc musée. Papa je crois na ninta tous nos questions moko comment les parents na liwe yo lokota mona mobali boyo kolo Alexa ki yango te. Oui que makamyo surtout nzambe aza censé ko l'accepter te. So ozo na gacha ngona ke prophète moko ko mona ye Élisée. Akomena mboka Jéricho. Oui, en étant prophète tango bina mboka na mukana na nzambe sunya bike amona ki mboka moko kitoko. Mais ancien de la ville ne peut pas non ma ya bolo. Donc ce qui m'a isa bolo moi ils étaient kufeza. C'est comme ça que Yesu est ah bon, OK. Bon il a rasani mungwa a changé situation mboka. Donc il y a des choses où nous avons beaucoup bombé là parce que nous sous na minute toi. Donc quand soit on va batiti. Alors il est vrai pas nanga, c'est mauvais. Nous avons changé ma comme là adapter on a oh il y a lingi la minute toi pour nous celle là. Bana biso et le bosso que son homme repose en paix. D'écouter Muticha vraiment depuis akomaki akotaki na famille na biso mama zate bubuna zanga moko abimaki tala mboko toye toti musika tokomia maladie tout le monde zaka maladie embouteillage donc ça maladie moko yo pesa pasi ngoko tala mutu ko la leti ngana la kana la muki soko de fois alors la muka ibanda to bana kire bina zuzo ngapa to sala émission banda kendeka zo itele yango na sala ngamoko na mama Marie-Claire. Donc, au longwa ya papa Tambotich, na kati na libota oyo pesi biso pe pasi mingi. Kotozalaki malamu na bango. Depuis tozali préparé na bango, timo ina lelo, en tout cas tozali malamu na bango. Ndenga otoloba moko tozalaki na Bruxelles. De place tozali na téléphone je crois. To benga na téléphone na masola suka moi. Avant tozo na Congo sotaki Londres toke Bruxelles to solo la ki pour le moment za quitté to ce qui c'est que sili il y a que to ka téléphone biso zoki na Londres tant to komi na Londres l'équipe mikolo to ke lokola bombe lo akake mais wa biso to bana nzambe mukanda ya nzambe na 57 lobi nzambe azu mutu malamu na kati na bato bache kate tant nzamba zuza mutu ils ont poto ba mala mabanga te mais nzamba zuaka toujours pote matière réflexion pourquoi nzamba zu mutu wana nzaki bien kutukole ngana tikali nzamba li enseigner ngani Jésus a dit la tu ne vous enseigne même pas situation ya liwa ya tamboti tu vas te balayer mokili mobimba basi kolo bana bo isimba génération belé baleli et ça lui passe penza mais les sons na kati nango ezani pourquoi nzamba zu mutu malamu est-ce que biso atotikali quelle est la leçon exacte oyo toyekoli na kati ya makambo oyo oloto bandi to spéculer to n'importe quoi pour mokili nda spéculer mais mokili ba teke nzambe ne mutu ana ile basuka te hein le basuka c'est pas nzambe donc pour na biso azaki vraiment ndeko malamu mwana malamu na koloba vraiment na mariage ni azalaki wana ngapi wana azala parents za moi passe azalaki parents pa na bango ça faisait moi passe mais azalaki parents pa na bango c'est que na séculer na bango na ndimaki bango na mwasi nanga et tout ça qui toujours na bango
bon ce qui s'est passé moi tout le bas autrement ils étaient tout comme si karanzamba mais tu tirer les sons quand dans le bas tu tirer les sons en tant que musali nzambe tana moni musali nzambe longolier nengo le bakeno nazali intouchable donc ngapena koleka ningi ya likani wana elo neza na kati na biso zake makama bon tango ilikanaka to chaka kate to kipakate to le n'importe quoi mais c'est une leçon pour nous ambazo pesa biso donc voilà en bref elo na kolo. Merci beaucoup. Merci en tout cas na sepeli nzamba pambola biso et directement to côté na kati ya notre sujet na biso malamu je crois na zongeli Maman Marceline Ntumba Obabenga maman Marie-Claire. Maman Marie-Claire. Na obengo mingi Marceline on comprend te. Na éviter pourquoi. Les révélations de la Katuana. Bana to sur le téléphone obengo ga. Maman MC, maman la man cachée. Maman Abigail. Kombo oyo ya Abigail. Obi aux gens par rapport aux gens na par rapport à la prophétie. Oui. La consécration na yo, misaki a on appelle le roi la prophétie. Ils allaient pasteur Emmanuel Christ. Katalai, on appelle son roi prophétie et on va comprendre en côté mais après on comprendre en go et puis ça le sous bien tant qu'on commis sur une femme veuve de permettre maintenant que non, ils allaient langage moko nzamba bomba qui on il fallait qu'il événement comme pour que maintenant na bima. Maman MC association comme Belina Kinshasa même soit des fois aux ans il était comme député en 2023 on a candidature on bima na dimo na nzela na association pour vous aka boya moi uti babenga bino ba to ba utara libanda soboye na Kinshasa babenga bino da terme ba diaspora le quoi PM sous chef de l'état le capi ba diaspora. Peut-être pour banda ko Abigail moi ngosu po mona o a parti politique Abigail o chepe moi ni no moi peu moi libaya po abino pe simba kanango oza idée te comme un sobe ministre et affaires sociales to député te pour le bela pe bato en souza idée on a est-ce que ça le copena ils ont mato pena spirituellement tout ça no le ko la bon basali na pena sala non ils ont juste prophétie ekokisani et puis nazara déjà banda kala babenganga maman sociale. Bandaka la babenganga déjà maman sociale. Bazay belé maman sociale. Voilà. Na pas sociale bazala. Oyebi elo koneti ya ko aider batu. Ko aider batu bien ko kabanga lo bazaka don. Puisque so ozana don nango te pona kabela mutu ezaka problème. Mais ngana kabaka facilement. Vous comprendre na aidaka facilement. Na pesa katanga na tikali dans rien. Mukil mombeye bien. Ngana ibi amote. Ah, pour Moukili Mobimba. C'est-à-dire Montréal, donc dès qu'il y a une chose aussi là, maman aime ça le qui a Kaba Moukili Mobimba. On se éviter dans les lois après mission d'autres Royeba. Ok. À vous. C'est ça, ils ont juste prophétie qui s'est mis à partir. Donc, et puis, Moutolam Tazana identité n'a eu un zamba pesa. Donc, bah, au Benga déjà pasteur. Vous comprenez, donc vous prophétiser déjà. Ça veut dire que c'est là qu'on s'en bat katina. Pourquoi bah autant la partir à comportement là. Donc vous allez se comporter bah puis déjà comme. N'enga l'air na prêcher na ba même na maman. Combo nini ba pesa quel est ton. Donc so ba benga maman social, ba benga ka déjà. Ça veut dire bah yebi comportement là. Ba yebi o na salaka. On a encore aidé na kenalem suna banini mena zoka ba caméra tena la kisonga na sali na non ça c'est on a ressent ngo lelo na ressent on a cadre ya association parce que lelo est commis officiel hier ba yamba kinga na ministre na biso que je salue notre ministre Jean-Marie Lukunji ministre de la culture voilà yamba kinga nous avons rendez-vous encore na ministre la biso social et ainsi de suite. Donc on a encore détaillé ma campagne en avance. Oui, oui. Voilà. Sinon, donc les Abigail les a reconnus officiellement. Voilà. Donc les élocaux écoutent pas ensemble, je ne force pas. Pour ce les élocaux écoutent pas ensemble. Attends, ils ont télémélié en gros côté. Pour ma porte, ils ont fondé. Il y a un gros mot. Même, n'a pas nous obligé même pas. Voilà. Donc les attaques politiques, on est non. Dernière question parce que c'est le temps, na mambani time. Dernière question, il y a Soukanana Tunayo.
Objectif, il y a l'association Abigail, les amis. Quels sont les buts? C'est ça, il y a un ils ont aidé ma veuve, ma fille mère. C'est tout. Aider ma veuve, ma fille mère, pourquoi pas les orphelins? Oh, bazar benga ba shege, bani donc aide na biso surtout. Donc oh bango bazali, ndenge nazo benga ba veuve, banini. Donc nazo micha siko netinga. OK. Pour que ça la ne balobi aussi, faut un témoignage pour yo pesa. Likambo yeli yo après yo pesa témoignage. C'est ce qui se passe maintenant. Donc nazo sala o ngana traverser. Naebi pasi ya vivage, on nazo vivre maintenant. Au koufeli mobali, au monde ndenge ba ozo traiter yo. Naebi ke boze belé nazanga mon côté. Je supporte, je continue à supporter. Ba oko finga, ba oko bo ko ba mo mabanga, ba ko sala makamu nyonso. Yo zo supporter posa en poto. Na ma poto mais so na ebisi o elingo ko ndima te. Mais sukaka. Te donc lo bango te. Je continue à supporter parce que je sais que Yesunde mobali nanga, mon ami fidèle, mon mari fidèle, c'est Jésus-Christ. OK. Voilà, mutu moko ko supporter ngo ko linganga lokola Yesu azati. Ozomona. Voilà, c'est ça un peu. Voilà, na ebité ceux qui to comme parce que na linga qui vraiment na remercier quand même bateau yo. Bateau basunga ki biso vraiment parce que je l'ai pas encore fait, alors on a profité ndenge bo invité biso lelo. Donc bateau vraiment oyo bazo continuer ko supporter biso ti lelo ba oyo vraiment ba c'est donna qui depuis liwa ya patriarche vraiment famille nanga mobimba na pesi bango merci, je peux pas na bana kotanga kombo toza tellement ebele que na kotanga poso kotangi oyo musoko lobo pour kotangi ngai te zaka ba problème. Donc famille mobimba ezala ba sœur nanga yo tobota mi tata mamoko mama moko ezala ba cousine ba cousin, donc mutu nyonso a se donaki. Imagine toi que patriarche akufaki na Belgique, donc batu nyonso bazaki même na ba province ti na ba Orléans tout ça balandaki batu biso nyonso. Biso tout tozalaki banda matangi banda tina ndenge tokundaki ye toyoko zonga na France. Donc vraiment je remercie ma famille, vraiment la moni vraiment qui naza na famille. Ma famille biologique et ma famille chrétienne, hein, qui est je remercie notre papa, l'archibishop Coutinho Fernando avec Mama Emi, Église Armée de Victoire, ezala ya France, ya Belgique et Kinshasa. Kolo aleka na kopambola na mutapesa mpe sale, il faut remercier. Oui, nani mutapesa biso sale nani frère comment ça s'appelle? Non, on peut ça combo. Là moi je garde ça. Nga una Kinshasa na ebie. Continuez. Nzamba pambola moko la moko vraiment non ben c'est un musicien na otanga comme un musicien mon côté puisque ba koloba otangi oyo tiki o comprendre eza salia musicien oyo apesi ye moko amiyebi poso ko na tangi o nso akoloba otangi bango poko otangi ngai te ozomona. Donc on a remercié ba musicien nyonso ba musicien ya Belgique ba musicien ya France place tozali vraiment bazali kolala te bino mo bomoni basali même ba chanson. Ya Belgique basali, ya Suisse basali, ya Londres bango no sanzo remercier bango ba musicien même ya États-Unis. Vraiment nazo remercier na otanga te po bazali bango nyonso ensemble na otanga te na tanga o na tanga bino nyonso kaka boye baka o nyonso bosali pona moninga na bino basali ba chanson bazali kolala libanda o nyonso basali en tout cas vraiment kolo apambola bino vraiment. Mais oyo pe yanga ya motema o tozo kolala na bango butu na moi papa Katalai, mama Re Masabaote, papa Elifa, vraiment boza ya motema. Donc ti lelo na minute oyo baza même na ndako. Vraiment. Baza na ndako pona ngana zate mais ils sont là comme les parents de ces enfants là. Voilà. Donc vraiment Nzambe aleka na kofambola bango moko na moko. Vraiment ba pasteur ou basunga ki biso ba pasteur. Donc nini la pastorale français est dirigée par docteur Lévi Lola Walelo. Ah OK. Voilà, bango pe bazalaki wana en tout cas ti lelo batikanga te basa toujours nanga elongo. Nzambe aleka na kopambola ba pasteur vraiment baza ko soutenir ngati lelo papa nanga ona bengaka abenganga mwana wayam. Ezali Fedor apôtre Fedor. Aza na France, na Paris, na biso. Voilà, papa nanga on a bengaka mon père chéri Franck Ibarra. Voilà, en tout cas, il me soutient jusqu'aujourd'hui, il est toujours avec moi. Rodrigue Makungu, Kola Pambola yo, Prince Lumbu, Azan Allemagne, mais Azo soutenir Ngati Lilo.
ti ndenge naza boye moi code ndenge batakisha ça balelaka moi code eza toujours koya pourquoi puisque vraiment baza na bolingo amour wana il faut tous se soutenir entre biso vraiment nzambe aleka na kopambola moko na moko donc awa na Kinshasa ebele ndenge na yebisi ministre na biso oya culture azotika ngaiti donc baza ko soutenir balobi en tout cas Abigail eza ya biso ya Congo bakotika ngaiti ministre na biso ya culture balobi on est ensemble vraiment eza eloko nzambe bango moko ka bazoya nzambe azwa lokumu vraiment nzambe apambola bango apambola moko na moko nzamba pambola oyo soutenir nga pe na Kinshasa awa papa Germain Gobila nzamba apambola ye papa na biso Maseka hôtel Les Jumeaux bazo soutenir pe œuvre oyo les Abigail vraiment nzambe apambola ba pasteur o bazo tikanga ite Jacques Kupapa bazaka lokwa papa Katalai bango siko ya Kinshasa donc olia soko na lie na l'été bazo forcer nga makasi na ba restaurant Kupapa na pasteur Ralph Ikuni, je crois, batula tout ça 40 jours, à mon aki bango. Bango, baza le quoi, parents et bana. Ah, on a Kinshasa, baza aussi banga, baza tikanga iti. Vraiment, Nzambe aleka na kupambola bango. Ba musicien nyo sonné obi à Kinshasa, Matou Samuel, Moïse Biya. Ba on a zotanga oyo, eza ba oyo, toza na bango, bazo benga tous les jours ba olali nene, olamuki ndenge. Ozo comprendre, papa Moïse. Matou Samuel tous les jours, olali ndenge, olamuki boni moral. Moral est bien, papa Matou Samuel kola pambola. Vraiment José Nzita frère Patrice Ngoyi Musoko kola pambola bino na nyonso bosali vraiment frère Christian qui a ngebeni donc baza ensemble bato baza na kati association na biso les Abigail na José Maël Katalai donc bango nde to bandi na bango les Abigail donc songa nazate bango bazali vraiment nzambe apambola bango vraiment merci na bango nyonso voilà les Abigail yango wana tout ça pe na nini oyo caché ya ministre oyo ba kize réception ya makambo nyonso vraiment évangéliste Ike Ibali na bosani ete yepe azali la kati ba bazo kipe bana na minute na ndako papa na bana vraiment kolo apambola bino vraiment soki oyoki natangi kombo na yote na kobosa na pete ba parrain na biso déjà bazali pour remercier pour azali bazana ngai awa ba parrain na biso lipasa na nga maman mami azana ville ki osala ba course et puis na papa na biso Zedani contact danga ya Kinshasa eza 243 85 21 71 non 71 632 085 21 71 632 numéro nanga ya Paris ezali 07 53 15 52 98 na lobi na ndenge ba Congo 98 bon baza na France 98 donc 07 53 15 avec 033 bien sûr 7 53 15 52 98 donc 98 na suka yango pe ya WhatsApp nanga. OK. Voilà. Merci papa, je crois que comme presque vraiment na suka et le rose papa to lingi quand même to ka dernier mot na yo par rapport à initiative au moins à Zui et après avoir collé quand ba choc maramnyo so pinzambe a tomboli lisusu pour que asala likambo oyo ya les Abigail na été le balper souka et puis na contact et puis tout le monde na Kinshasa quels sont les projets na Kinshasa tu répètes comme tu bana moi 3 minutes. Le bosso na za encourager maman Marie-Claire na musala sala oyo ya l'association des Abigail Nzambe a sungaye a pesaye maye le susu. Je crois que atkali mon côté mais azana izolongo. Amen. Yezu ana pesaye makasi a pesaye maye le pote likambwa bande comme ça monti na suka. Et puis bande gonyo surtout biso wa congolais tu as deux fois l'habitude ya quand les caméras salimi tu approches à moto. Ce que vous mettez au moins à son moto. Mais conseil n'a pas besoin de dire que soit bande Nzambe. Tant on surtout avec ton téléphone lundi ça y mon aïe supporter na kati ya makambo sur na projet azanango on a pas vivre na vraie religion c'est dire ngo ko supporter basi pour faire mbali na bana tout ça il vraie religion na mboka na biso on a perdu 12 millions de bakufi donc tu peux t'imaginer il y a combien d'orphelins na mboka plus de 2 millions
2 millions na suku baza ebele alors soki moto azwi initiative ya boye tosunga so moyen ezali tosupporte na kati nango ekozali pamboli en ce qui concerne ye moko biso toza baparrain tolongo baparrain te toza toujours na ye komotive ye kozala na toujours avantage elongo nzambe apesi makasi ya soki ezali ke biso tokomaki awa mpona mosala na nzambe ani passé nazalaki awa na cadre ya misala ya biso ya Congo mosala Congo tozwaka yango depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui ça fait 42 ans tosala mosala yango na bongo yango nde nayeli lisusu mpona koya kosala awa je crois que lokwana na comment na koti na kati ya likambo ngo te naza kozela kosala ba réunion par-ci par-là nde tokorelancer misala ote kosala na kati ya mboka oyo mboka na biso eza na besoin ya apport pe ya diaspora na bato ya Congo basangisi makasi na bango po to reconstruire mboka so bato ya Congo ba biso nde tozali suka ndo makambo nyonso ya biso tolonga te boya poto biso mayele ebele na ba français na ba anglais tina mote tomoni histoire ya Néhémie ya utaki ntango aye akomi na mboka na bango basangana bato mboka nde bali ko reconstruire mboka monsieur ezali que non yo bino bovanda kuna bino bofingaka biso bino bona biso bakombata toutes ces choses là les tozosala makelele distraction sokota na kati ba miyibi ba mesana ko yiba na ko boma bazo profiter tozoka na east ya Congo chaque jour on fait que tu es pour ne parce que tu as distrait tu as li diviser to linga na rater to kana rater so ba tout so za na mokilo papa so biso biso to kana habiter biso ko ngone to kana so le maboto la mabele mais so batiki mabele on va baza diviser au muluba mukongo muyaka munani toutes ces choses là mais pourquoi 430 dialectes où est la bénédiction on a ngombe bezate 430 dialectes na kata mboka moko. C'est la diversité, il y a des talents, où ils ont un Congolais, pour reconstruire Mboka. Ça tant tout le monde sur le plan politique, tout le monde Mbemba, tout le monde Katumbi, tout le monde Félix Tshisekedi, tout le monde Bamikozebele, Tata Oyo, Babia qui nous formé le gouvernement. Tout le monde est sur sans trahison, sans arrière-pensée, sans mécanicien mabé. Vous avez peut-être construire Mboka Congo. Année passée, on a eu le salaire en Gona, Kiao. On a salué Moussala intercontinental, on a eu échangeur limité. Na sali musala place wana na yo zonga sur l'inter na yake na stade ya kitambo na kusini Kongo nango velodrome bit ezaki na sala musala na stade na sali musala na stade tena ninku na muto wa polémique te mais muto asala mabe na makambo wana nzambe mo récompenser na sala musala na stade mais je suis pas fatigué nzambe azoksi en suna zonga susu pour tout ça la musala ensemble mabe na biso ezaki soki muto aye pour sala musala c'est qui auti wapi ya nani siko na tuna yoza nani yoka sa yonto bandaki bible yoka sa yonde suka makamyo suma yeli nyoso zepa na yo nzambe asali biso apesi mutu capacité différent pour to sangisa mayi place ngada lembi za makasi maintenant on avance pour to construire mboka na biso et réussir mboka na biso ko za reconstruire pour la politique ya moko politique pas mieux no wanga na politique non ou religion la biso religion to na tina bilote tout le monde ensemble baninga totonga mboka nelika mwana yeli awa bino boyebi ke biso les 4 messagers de Mbinza tozo message wana bamusu balingi koyeba yango bamusu balingi koyeba te bamusu bayeba biso balingi na bampe boyeba pe lisusu te tona tina nango te mais est-ce que moi je suis venu faire ça qui est boyo ke loko nini nzamba zo continuer koloba nzamba za yo kufa te nzamba za na bomo utilelo ensemble na mayele na makanisi toke liboso poto tonga mboka na biso mais nazo bosana te ande katalai ya mukia za liboso langa merci na bino ndenge vous supporter bana biso na likama wizwaki bango ba musicien nyonso tout ngana ba musicien ya ba katalai na baninga na ye depuis nazaki na Congo dans Vox Day OK biso zaki na orchestre ya église na biso zaki les messagers bazaki na rivalité mongo tamo na bango bazoko yemba bazokutana biso zaki ba papa tozoka kama soloana mais tant on a vu notre pote à Londres, moni katalai, na moni bango surtout na moni obeta guitare comment qui dit Chanda, j'ai que sommes l'église à messager à Belgique, tout ça, bango surtout, na vu quand même bango, kabongo pe, zaki na été on a eu en 2000. Ce qu'on a vu ça ana Luanda. Tout ça na Luanda. Ah, tata nzamba pambula yo, place aux ali, je vous encourage. Bobo ma Vox Day était ata bokomba mikolo bangeli musubo sangani busali sunzembo. Ndenge ngosali ozala bala mpoto kanisa kabino ta mususu kola pambola bino nyonso tu apambola bande kona biso ya tolo na se que Dieu vous bénisse nzambe asunga bino to na besoin ngona bana nzambe bazala bingi na ba media o solo elo bamaka OK
pour des autres des appels mingi na média na bino bozo déformer comme ebele vous allez quand même pas tout le monde malamu so ko sali kambo kane kambo zali bongo la raté et vous allez malamu nzambe ya pambola bino mingi vraiment que Dieu vous bénisse nzambe pambola bino nyonso tout ba to Hollande biso dans la France Belgique l'Angleterre place na wote bote na bino nyonso tout ko la pambola bino apambola mona biso maman Claire pasteur et puis apambola ba to nyonso yo ba soutenir merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je crois que comme nous avons notre émission, si vous avez une émission, vous pouvez sa maman Anna Kalambay, merci Belé. Et vous pouvez s'appeler. Vous nous remerciez. Aïe, 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 papa. Maman Anne Kalambay, en tout cas, qu'on n'a pas mboulé, puisqu'il n'y a pas ça qui n'a pas depuis l'hôpital. Oui, oui. Oui, oui, Naïbi. L'hôpital, ça qui n'a pas partout, n'a morgue partout, ça n'a pas vraiment, na mobile na écolo à Pambo. Qu'on a Pambo, la papa Serge Kabango. Serge Kabango, na bossani yote en tout cas. Les bienfaits, nzamba bossa na kangote. Oyo sali pona moninga na bino, pona papa na bino, pona ndeko na bino, nzambe akozongisa. Nzamba pambola pe papa tanfumu, nzambe azwa lokumu na nyonso. Soko natanga ki yote olimbisi ngai, mais oyo salaki Yesu nda kozongisa yo. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Ok, merci beaucoup. So qui ba papa Serge Kabango, c'est la personne où appelle ça qui sale na ebale la papa na biso dans Bochichi. Donc tant que l'église msou eboyi mais yé apesi salle na yé pour mémoire papa papochi ya papa na sota Bochichi ko leka boité sans que tumuro atelema. Donc na pesio comme mikolo yo nana comme on pesio oza Simon oza Simon nzamba pambola yo na oyo sali que Dieu bénisse beaucoup. Nzamba pambola maman Anna Kalambay, nzamba pambola papa Carlos Kalambay, nzamba pambola Libota Mobimba Kalambay, nzamba pambola bino, sans oublier maman Sabaoti Rema ainsi que papa Emma Christo Katalai, nzamba pambola yo ninga bongo wana mona bobenga après sima prière na sima bobengi ngai nzamba pambola me couple mo malamu et puis nzamba pambola Gibiju de Bambongo et nzamba apambola papa na biso Evaris et na bosante ngalula petit à petit azoya et comme une grande et na coach nae les nobles Francis apambola pe encore une fois bana nyoso poto balinganga zapambola maman Espérance Mayala bon séjour na Kinshasa na musalo sala mangembo partout que Dieu te bénisse beaucoup et bye à la prochaine numéro.